Bon, naye koloba pona ba mama. O ba mama. Oyo baloba ko babebisa Karine Mokonzi. Ba mama oyo nde babengaka bakomaka na internet. Baom babebisaka bato. Bandeko, trop c'est trop. Ba mama batu bakoma ba victime pamba. Baza ba victime. Bandeko, yango na yeli. Poso na chiki boye. Semene koya ba mamoyo. Mwe koya ba mamoyo. Trop c'est trop. Na ba demo kutu batanga bango susupenza te. Ata batangi batanga par hasard. Mais ba mamoyo. Femme avec 8 filles. Ba mama mebimba. Ba mama basala nini. Surtout soki na ye po ko continuer. Alors le kole ko continuer. Nga fona ya. Ndako tika bongo te. Ata nazala nga teke o mutawa mama to mutawa papa. Onga nazali kaka mutu ya batu. Ata bochaka kate. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, atapa ya Karine Mokonzi ye moko, ba mama obaya ya bana mambre, ba mama autorité, na ba mama obaya sima, tango baya boyoka clair, baya pona injustice, e bana ko choquer bango na media, o bona sa da Karine Mokonzi. Koma lelo oyo, komba ba mame kangama, bango mbabebi saka. Bano baka na internet. Baomba pesaka mutu makasi. Baomba salaka ke po Karine atika barando te. E bandi wapi. Bokolo bango une fois, 2 fois, ça va. Mais comme chronique, son a kosi de lo bokoyo kango quelque part. Bokoyo kango tina ba télévision ya Congo. Bokoyo kango tina batamayele. Biso bazo bagutu olobate. Bandeko. Taon tuzo benga ba mamoyo. Tika mwana batu. Karine Mokonzi. Tika bana batu. Yvette Kalombo. Tika mwana batu neneya. Azapela mama na ye. Bandeko. Tika mwana batu. Mama Congo. Bandeko to raisonner. Tika mwana batu. Raisa Mpindi. Pingila mwana batu. Raisa Mpindi asala mama na ye. Comme on n'est pas en en Angleterre. Bango tu wana bana. Siko ba mama wana batika bango. Basali nini ba mama. Otolobelaka tango nyonso. To remplacer bango na place ba demo. Siko oto bengaka bana. D'après bino, baza bana. Karine Mokonzi aza mwana. Bon, bokolo baza jeune mama. Kwa boti. Karine Mokonzi aza jeune mama. Yvette Kalombo aza jeune mama. Neneya aza jeune mama. Raisa Mpindi aza jeune mama.
pingila aza jeune mama. Mais non. Baza ba mama. Ba mama penza mama. Don tango bozo benga. Bozo ba mama wana ba bebisaka bana bato. Ba o bozo benga bana baza bana te. Baza ba mama. Ba jeune mama pete ba mama. Ata Karine Mokonzi. Asali régime akomi lokola mwana popi bote bakisami azaka mama. To mata likolo to kitana se aza mama. Soki aza mama te. Siko Rebo aza nani? Soki aza mwana to jeune mama. Rebo aza nani? Mineur mama. Soki Rebo azali mineur mama. Siko Maria aza nani? Adolescente mama. To aza mwana moko aboti avant. To bano ba ngulu baninka robota. To bano ba otala ba venite. Non. Aja Karine Mokonzi. Nene ya kelo kaka na Congo. Tina potope. Ba o bana 5-7 bana ba bimina mabumu bango bazali. Ba se considérer que ba jeune maman. Ba se considérer que baza ba mama. Baza ba vieille te, mi bangete. Mais baza ba mama. Bandeko. Boka nsatika koko sampu. Mutabota mama Charlotte. Na ajuana. Mama Charlotte aboti bana na na ajuana. Eza makambo akala. Makambo akala te. Boka nsapete gerebo. Aboti avant. Awelisi te. Bawelisi te. Eza makambo alelo salamaka. Au contraire, na réalité likambo. Bato ebelende baboti na âge ya Rebo. Bato ebelende babali na âge ya Rebo. Rebo chulo. Ebele. Ah oui. Pe ba oyo bazo bota na ba âge wana. Bazo bala na ba âge wana basali famille. Baza na chance makasi. Fitira lobby eza na maboko bana na bango. Wana eza ba famille. Ko bana pe na âge ya Karine. Na âge ya Yvette ya famille. Mais soko mitie déjà na place ya oyo zali. Place à mwana na tina nini. Rebo mitiaka na place à mwana wana te. Inos bi ejena ke kutu. Babenga ke toujours mwana oyo yaza mwana te. Alobango tina ba télévision. Penga papa robo nazane d'accord aza mwana te. Aza mwana te. Gata una koma ina couple na 30 ans. Na koma na mopodani. Parce que nazaki na retard. Na kanisa na famille nanga na baninga. Batuto bayeba ike. Na zolo babon pona na retard. Donc faut na luka mwasi rapide. Na zane na couple. Alors na luka pe mwasi rapide. Sans calcul, sans nini. Po 30 koki. Po baninga nanga otozana bango tout le temps na poto. Bazade na basi. Na ba 20 ans, ba 22 ans na mwasi na ndako na mwana. Bazao kamonga yoko yako bala un jour mwana ba 30 ans. Tozo mwana musika. Mais ça génération karate. Babi yoko bala na 30 ans uzama be.
me naza mwana mobali ntango mpe nakomi na couple nazwi mpe mwana 30 te no nazwi mwana 24 ans me namoni yango retard sikoyo ale mokili echange d'après bino lisusu na epoke na biso echanzaki na epoke ya bapapa na biso echanza na epoke ya bakoko na biso echanza na epoke echanza te mokili etambolaka ndenge ezotambola na baamérique latine tie lelo soki nakoloba na bino boye mpo semene oyo eleki lobi kaka natalaki video yango mwana 12 ans basali mariage aobala bafilmaki yango mpe na bada télévision ya Brésil na botali yango na YouTube mwana 12 ans mpo akoli balobi aza moke bango balakisi babimoni nzoto ne ndenge akomi te akoli abali libala mpa na nga mpe ya moke me famille na ye mama na ye moto azobalisa babali bien sûr mwana 12 ans nga na kolinga tabala me mwana 18 ans 17 ans mpa na nga kobala ntango bakendeki ne kelasi te ya mwasi alors akobala na ye mpo so akendeki ne klase te avandi na ndako aosani akesala baformation akosala me mabala formation esilaka te klase ekuta esilaka te obali eske bana bakendeki klase na zemi baza te apart na Congo Zaïre na poto bana bakendeki klase na zemi baza te bazali akokende epeke na klase aza femme maria natalaki na TikTok ya mwana mwasi moko akomi na ba 40 azogangela mwana na ye ya mwasi alobi keba na boyi nakoma koko sikoyo ozana na ba 20 quelque te azali na 20 quelque te ba 20 quelque ouais ba 22 boy nako koma koko avant boy baba no benga mami soki mami naki koko kombongo bokoma kokima babengo mami ata babengi yo mami babengi yo papi ozala koko sole baoba azala koko alinga te koko bana ne babotaka bakobenge koko mama Congo ata lobi nazala nga nanu bino bomona nga mokolo aza koko koko kaka tomata likolo tokita na si aza koko Maria oyo azobala sikoyo mobali oyo azobala ye mama ya mobali na ye soko otali bango na mama Congo nani mokolo mama Congo mokolo na age nelongi mama ya Maria oyo azobala soko otali ye na yabe nani mokolo maza koko sikoyo soki mwasi aboye aza koko ye penza bakobenga mama me koko bongo siko mama Congo ozala nani bokanisi bakoko ya banani biso kaka bakoko bare ya banani balegra mopauka mais non donc ntango bolobaka na bamama oyoyo babengaka batiaka bacommentaire bango
basalaka makambo bazomona internet émotion na makambo zotinda bango yango bazoloba soki mon émotion ya kande yeli ye abwaki kanda soki ya mawa eyeli ye agir ba mama wana ba agiraka so bazo agir ezali façon ba scène ezokende internet façon via Karine Mokonzi ezokende via ba Jenima Kokonso ezokende via ba Karine Pandore ezokende via ba Mervin Bondonga ezokende bandeko boluka bisika kotiaka ba foti na bino to bakanda na bino pai bokotia eza nango mabe te bolobela bamama wana me koma nzembo teke bato yoyo baza na réseaux sociaux makambo mabe soki eyeli bango ezali bamama wana bamama oyo bamama bayaka bamama bafemme sel bamama babota bana papa bamama wana basali nini soki internet eyaki te boninga bomona bango na vie ya motu te boninga bomona bango na bana na bango sans papa nde boloba boninga bomona bango na mibali na bango basapatu toboka boninga bomona bango na mapapa na bango change couleur na bavi na bango yango wana bolobela na bino wa mamango mais chaque semaine te chaque jour te mutu na mutu atalaka makambo na ye so euta api pe Karine Mokonzi aza mwana te aza mama Yvette Kalombo aza mwana te aza mama so ekutu Karine Mokonzi avant bala lelo abimana dondi abimana centimètre babota deja bana mibali basi babota bana bango pe tilelo bakolaka Yvette Kalombo mobali ya bala ki babota na ye lelo abala babotaka pe babenga mobali wana mwana te babenga pe mwasi mwana ya mobali wana mwana te mama mère de famille femme au foyer babenga bango teke fille au foyer femme au foyer bakomango légalement na mundele na papier femme au foyer monsieur et madame ezate mademoiselle nakanisa bandeko mutu na mutu fasalela age na ye ezate biso bapapa robokaka tosalela ba age na biso soko boyi kosalela age no olobi neti ngai na boya kosalela age na nga na nko na ndambwaka na mpe naloba yango me na komitia teke naza mwana naza koko ancien de sao 57 ans eza awa te yango wana na ye mpona kodefendre bamama wana po eleki trop c'est trop toyokani no ata toyokani te bokenga ngapi bokende konena. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ma fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV.
Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.